atola muki na tongo kapinga yogu osimba katalatala te poteno kopela mwinda na ezaleli lelenga ya mama na Kristwe bibie Super weekend ba dédicace na ba chanson ya kitoko super weekend ba mingongo ya ba musicien ba yembaka super weekend Olanda Kabibi super weekend Bibi Kapinga mwana na bino. Oh moi je veux Hello quoi magie Loketu bende Iya Gabin Oh bon anniversaire Balola Balola yes Balola Bibi Kapinga oh Kapinga wangi bawo Bolingwelo comme la mout et sengaka. Non mais t'as bien. Voilà les amis des Super Weekend, c'est donc Didier Lacoste, Mouké Tonga, Mille Esprits, Voama, na bakombo nyonso boyebi, mais bino nyonso boza ko se poser ma question. Bibi Kapinga interprète, Bibi Kapinga chante, Bibi Kapinga question mark. Borolandango, vous êtes bien le bienvenu. Didier Lacoste, Mouké Tonga, Mille Esprits. Bienvenue dans cette belle grande émission de la République démocratique du Congo. Je vous en prie. Place nous. Merci. Non, mon nom est dans la CPL Makasi, j'ai vu que le on a vu sur Moussa, les pas maman la vu sur la mission Moussa il y a chronique donc la CPL Makasi vraiment je te félicite et puis je remercie nous valoriser le qu'on a vu sur Moussa là. Le lot Bibi Kapinga interprète Didier Lacoste. Ah ouais. Non, il est molé. Non, c'est pas ma case, ça me fait du bien. Il y a déjà pour l'enzer Mnaban. On donne Bolingolo comme madame n'a pas été ça fait plaisir à tout la maison. Voilà Didier Lacoste, c'est pas les sous Koyamba le lot na Super Weekend. Après 2 ans passés hein parce qu'il année à Super Weekend aux acquis nous ensemble. Alors les solos ils a Super Weekend acoustique. Ouais. C'est une bonne idée, donc Super Weekend, merci. Et on retrouve Biso Lelo na Katia Plateau parce que Biso Super Weekend et c'est monsieur Bimaralibanda et qui n'a ramalié touristique. Lelo va voir comme Super Weekend à Katia Plateau. Super Weekend est comme Super Weekend acoustique. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Il faut un changement sur les autres là et ça va bien. Parce que c'est une émission très innovante. Bakunya so bazolanda, bon ngabaye ba Bibi Kapinga aroyemba tonenge nini na lindanda. Super Weekend acoustique. Dans l'ingana, ça l'intro, il y a pas beaucoup de plateau. On a pas si on peut monter. Mais c'est Joe Mali et Papa Mike. Enchanté, mais c'est Joe Mali. Si quoi, Didier Lacoste, c'est yo mami. Ah ouais. Si quoi, Super Weekend acoustique, il y a les lots. Nalingina faire comprendre aux téléspectateurs au Nyon Sobazo Landabiso que Super Weekend n'est qu'à innovaka. Et ça a toujours que le bien, c'est une bonne chose. Mais le lot Didier Lacoste, tu bercé week-end, permettre à Bisso. C'est pas grave. C'est pas grave, donc on nous permet. Tu dans quel sens? Normalement, donc je vais comprendre que nous dans le plateau, ça m'a bêté. Ah, le gars dans le plateau, ça m'a bêté, heureusement comprendre. Didier Lacoste, avant de Kende, Batu batindi ba texto na bango mingi ba déranger Eric Nembalemba. Balingi bayeba naissance ya Mvoama. Combo ya Mvoama, naissance ya Mille Esprits, naissance ya Mouké Tonga, obakisi nini? Asharikan. Voilà, ba naissance ya ba kombono nyo se banandeni. Ouais, moni ndeto ça la musique, comme ça la bien, net va comme mususu. Ya Mouké Tonga, ezali Viens de la forêt de Pessenga. De la forêt de Pessenga. Donc on était encore deux amouqués, tant on n'est pas naïe. Mais donc nous avons dit que Chuba quoi, nous bête maintenant moins blague. Il y a des gars, mouton. Bon à côté, ça va bien, parce qu'on mango. Didier Lacoste, donc depuis l'enfance, on a encore comme on a dit Didier dans le quartier. Camarade n'a pas la je lui salue. Tu as un peu lobby donc toi tu as kende na zo lingola tammi ni ka t-shirt na Lacoste combien on a dit Lacoste à part ça Mille Esprits supérieur là voilà ok donc na l'aide de donner là te nous expliquer que voilà bena donc ça comme moko il faut la vérité et puis ça m'a dit pour on ensemble là trop
Ça me l'a trop dans mon ténèbre. Le pasteur Bazolanda Bisso. La pasteur Bazolanda, va bien que Batu minene. Oh, encadra biso na bondeli Bazolanda. Ba bien que moi la simo qui m'a autant na lobaka pa papa qui m'a dans cam. Kala ba tando comprendre monter. Donc le lot donc My Foudre. Donc Didier Lacoste c'est le lot donc Mille Esprits, le lot à Jarican donc ils ont facilité. Merci beaucoup. J'espère quand même que merci ara ndesu. Ara na zoka ngo temps. Comme joueur lobisa biso na ba. Tant que en Égypte. On a zoka en Égypte. Na pesenga na petit na lasa. Pesenga ara zali wa mo Égypte. Tato kuma ikuna apesenga kombona donc. Ça la bien ba tout bandima quoi. Pour chiter My Foudre. Ngana ni ngobenga omingi bato belo babenga ko My Foudre parce que baebi peut-être était My Foudre liko lobani oza foudre na bango. Donc so ngala bengo air foudre, babenga ni your foudre. Excusez-moi bon Didier Lacoste koti na kati ya super weekend acoustique. Ndenge na ndolo ba tout à l'heure ozo permettre ba to bercer weekend na yo lelo to caresser weekend na yo. Alors peut-être oza ko se poser déjà ba question et ko se passer ndenge nini. Voilà, week-end, il y a les lots, Didier Lacoste. Didier Lacoste, au passage week-end, au passage enfance, ils ont la musique, moro et bersa. Ah ouais. Donc, moi souvent. À part les lots comme star, ils ont la musique, moro et bersa en France. Autant que yo pour moi repérer les lots, sozo yo, quand on lobby. Ah, c'est yo. Maman silicate, maman. Maman, c'est ma mère. Na bomba kombo. Madame. Ah, madame. Non, t'as un problème. Maman Gilles tout Gilles. Ouais. Vraiment silicaté et peut-être bercer qui en France na yo na moment moro boye tant que suppose eza ko rappeler au tontine moro boye to tonton moro boye azaki ami na yo ya l'école et ko zanzi mbunini par exemple nzembo nanga bonga biso za ba Syria ba winge biso ba jeune nganzi me frappanga pino la fan na parler na fanda suku na mona jour na yokango na ba ferenga na yemba là j'avais moi 13 ans 14 ans ya nikide même ba ondeni yo bingisi confiance na ngai mona oyo tana yokonga ba ngale na zana mona oui bien vraiment loba ah toké oui bien vous êtes guitariste hein yemba non nzemba oui bien Nongalela biko nanga mama. Bemiza te fait distance liquide. C'est ça. Voilà les amis des Super Weekend, nous sommes avec Didier Lacoste, Mouketonga, Mille Esprits. Ouais ma soeur. L'air foudre. My Foudre. Didier Lacoste, nazo ebisao tout à l'heure que ngana bongisi répertoire moko boye. Ouais. Oh, boto salela le na kati Super Weekend. Na éviter ce que plaire yo, mais non préféré oyo kanan. Alors avant yo kango nazo lingana tout na Didier Lacoste. Naissance ya eloko moko zo beta mikolo tonga tonga liboko. Naissance ça veut dire donc naissance et où t'es wapi concept idéologie ouais aussi nande mo boyete na yo katambusu ya ba wana zaki blaze ya ba soda te boye na ko ndire ba soda ba yemba on mo kala boye mama lo baki tonga moko na mukuwa bon de là zaki animation jeune frère na blaze caractère soki oyambi pe ko sala plaisir à expliquer yende mtaki na cri. Merci beaucoup. Alors ils ont bien ils ont propre ils ont mobilité. Eric Nembalemba en image Didier Lacoste ba revivre les sous ngomba o uti ko mata ya double Vénus. Merci ma soeur. C'était pas facile hein. J'allais t'obliger à jouer les présentateurs. Ouais. Lorsque tu regardes le visage des musiciens, tu ne sais pas de qui il s'agit. C'est un patron de l'ambiance. Hein. J'ai un petit soupçon. Oui, tu as un petit soupçon. Alors dis-moi pour ne pas te... Oui, d'accord, très bien. Bon soupçon. Alors c'est toi qui vas le présenter. Avant de le présenter, Claudie, permets-moi de remercier l'honorable Patrick Mouyaya qui soutient les jeunes à Kinshasa, notamment moi-même. Alors... Sans oublier Richard Kabbalah. Dieu a béni. Je suis Bibi Kapinga, la bellissima de la presse congolaise. Retrouvez-moi dans Super Weekend chaque samedi à 15h sur Kin 24 et en rediffusion chaque jeudi.
Molongo. Ah, Dani Dende. Oh, Didier Lacoste, tu peux dire quand même un peu. Alors, on a des restitutions, tout ça là, il y a Didier Lacoste. Tout ça, il y a quand même plaisir dans le super week-end, des restitutions, il y a Bleu Rognon, soit au Tico Sala. Et aux Ala qui bongo na double Vénus, n'a évité parce que dans Ala il a Dubaï, n'a évité ceux qui aiment là qui ont tous les mobiles. Mais tout le monde y image, comme on dit toujours que la télé c'est des images, tout le monde y image. J'espère que vous peli. Alors, Tolandi, on a Al de la Gombe. Tout le monde y Claudicia a présenté Didier Lacoste. Félicitations quand même. Et Didier Lacoste, on a que tout à l'heure. Bah, oh, etikali na lobelango. Ozala epena njili. Des fois, t'es scandaleux ça partout. Beti mikolo nyonso yo mtokangi soi-disant fiki. Ouais, on a vu bilan et salama. Vraiment, j'ai dit bon ma coupe dans ba monité. Tozo kende Didier Lacoste. Affaire raison na munene lelo. C'est bien. Merci beaucoup. Alors Didier Lacoste, ndenge na bisaki tout à l'heure qui au salama choix ya nzembo moko e bercer en France na yo et monsieur Mike na monsieur Joe Mali bazawana ba au sale plaisir lelo. Laissez mon nikide. Ya on a bisaki tout à l'heure qui est bercer week-end na yo. Ça m'a fait plaisir à mater. Dis-moi. Oui ben ouais. Merci, voilà, monsieur Mike, les gens à Canabino. Donc, bossa la Didier Lacoste, plaisir, Nandiembouya Amba, chanté par Kantani Boma. Na orchestre, il y a Elipoa Lipoa. Là, donc, je pense à mon père. Avec petit. Malheureusement, il se repose en paix toujours. Dis-moi. Ngasala ninyo makile inanzoto motema ngana komi ko bangai butu moi maina misi shuzo manandako tokota kikumbio ngodene wadeo. Ouais. Eric Nemanema. Lokola tolingani, chouchou na memi nengamo. Yotambisi ngai moto, na bebisi bakelasi. Yotambisi ngai moto, na kimili susu ndako e. Kana komi kobanga e. Na komi kolenga butu moi mena miso. Shuzo ngana ndako, tokota kikumbio. Ngodene wadeo. Kaimbe Chetemba le boss Ozoka. Motema mwana moto. Eric Mandala Sirikina. Ekomi lelo kotungama. Ekomi kotungama o na beleli bankoko. Nganga sengi basukola ngayo. Na masanga mbila e. Makasu misato e. Buji misato ba chance zonga ngai. Mona nzoto. Motema mwana moto
ya mwana moto ekomi lelo kotungama ekomi kotungama na beleli bankoko mbanga sengi basukola ngai yo na masanga mbila makasu misato buji misato bachance ezonganga mwalimu maroyoki bana lekinga na mbongo alekinga na mbongo asombi lopango atongi ndako na mbongo fula bana lekinga na mbongo alekinga na mbongo asombi lopango atongi ndako na mbongo fula yambi yambi ambao yambi yambi ambao babotolinga yo mpona mbongo nati azuwa mpembeni Super Week-end, une émission très innovante. Ndenge na ebisaki bino. Super Week-end elingaka bolala te. Super Week-end elingaka vraiment ba week-end na nous ezalaka toujours Nicolo. Didier Lacoste. Ouais, naza étonné. Merci papa Mike et puis monsieur Joe Mali. Et baza vraiment bateau yo ba rozala na biso ba week-end nyonso. Et puis ba numéro ezali. Yemoro Eric Nembalemba manager big. Donc aux en a besoin il y a papa Joe Mali, aux en a besoin il y a monsieur Mike passé par monsieur Nembalemba Eric. Nzembo il rappelé yo nini. En France nangai donc mon père alinga ngomi sur petit toujours micro. Ouais. Donc en mon temps na 5 nikide peut-être temps tout comme ko la momuke. Mais tant na yo ka ko na zo boule siko sera ba tourner disque na parler. Donc ça na bina pour percevoir au boulot pas dans ça dans télé. D'ailleurs peine quoi. Donc sur aïe donc on dit mon no yo kango donc je pense à ça donc si qu'on a proposé nzembo moko na ébité hein ce qui ba thématique ezo emama lelo yo moko Didier Lacoste ezo lobela oni par rapport na bino ba temo lobi donc oui ba temo bozo lobela lelo eza mutu na mutu aza na façon c'est la musala mais Didier Lacoste c'est ça lango popo le rwanda moneti na imbeli kambe chetemba ba cœur brisé. Et si qu'on actuellement na kati na bino ba artiste na biso toza na bango lelo tozo sentir beaucoup plus so oyembeli Bibi Kapinga te oyembeli Eric Nembalemba so oyembeli Eric Nembalemba te oyembeli Lando Batibuka moto moko trop bien Lando donc par exemple ça veut dire que parce qu'on a kala tane tinde tinzembo yo chauffer les télémato kende na commune na banzembo ba kala neti ba yembeli pe mutu ba yembeli pe amba comment on fait c'est ça donc ezaka te yabiso sko lelo eza moi mingi Didier Lacoste mais lelo monde déjà ça la net yosko pour l'instant ça combien de titres net ngai ngana ngo sala ba 10 hein ba 10 hein to tu 10 titres na 10 titres mbeli combien de personnes ça sera bilan la plateau 10 hein mbeli pe 10 personnes so yebisanga place nini oche on va 30 te ya problème te si on a 30 ans ba on peut koto yamba ba to lukato yeba ba yembeli combien de personnes déjà yeb sans que sonnet album ya chauffé so que vous na 5 chansons a vu déjà moko a chepo na ko édiquer masse non ba ntima éducation pe ça nango net ngai extrait yanga ni album nangayo non ba le faut ba vérité banzimo nanga ba thème nango lokola ntabasoki alema kala baninga minezi kaka na mokolo moko te. C'est aussi le conseil, c'est un conseil, c'est un conseil. Non, le conseil nani taba. Non, non, thème. Toujours côté la carte. Normalement, biso tout ça la manzi monete kakalate. On a évolué, ba père ba salaka, biso be photo ça. On a évolué dans les canatras, dans les canatras. Non, la musique il faut comprendre. La musique, il y a lelo ba son à kalazakate. Ba son à lelo na kaladizo ya gité. La musique est changée. Habitué aux bêtes en micro, il faut comprendre. Il y a l'évolution. Na proposons non Nzembo. Na proposons non Nzembo. Il y a ceux qui disent Ndenza. Il y a chauffé. Et monsieur Mike, papa Joe, toko koleka Nzembo ya chauffé. Parce que yo eroyo ka chauffé. Oye bisanga sko Nzembo wana. Non, c'est pas. On décortique les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allons-y.
sofele parado kumanga malembe nazali mama ya bana sambutika na bokolo mokumbi ya taxi ke bakadi ye milimo ya bato osimila maboko koela mosolo ezali pamba mituke toni okozwa likamadi ye mibeko ya leta bombaka na motema noki te okomema ngambo ofuta lomande okomema motuko koyeba te leta fungoli miso alali te sofele nazali kobanga alembisa nano moke olekisi ndelo sofele parado kumanga malembe nazali mama ya bana sambotika na bokolo mokumbi ya taxi ke bakadi ye milimo ya bato osimbi na maboko koela mosolo ezali mpamba mituke toli okozwa likamadi mibeko ya litabombaka na motema noki te okomema ngambo yofuta lomande okomema motuko koyeba te leta fungoli miso alali te sofele nazali kobanga alembisa nano moke olekisi ndelo sofele telema tokende na komine obomelinga mwana na nzela ya kelasi ngai komona moko kaka ya mobali nakosuka wapi na banoyo ya basi opusa koela mosolo tika bomonaka boyengo mama bino bato ya makolo mpe bokebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo sofele telema tokende na komine obomelinga mwana na nzela ya kelasi ngai komona moko kaka ya mobali nakosuka wapi na banoyo ya basi opusa koela mosolo tika bomonaka boyengo mama oga sofele bino bato ya makolo mpe boyebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo tala gauche na droite tala gauche na droite ya nini ya nzima nini tala ngambo na ngambo excuse eza nzima nini nga nayoka yango kaka mais do bibi soki oyebi yango donc félicitation merci beaucoup Didier Lacoste eza titre ya bon tobenga oka chauffer le ah ya ba fait soki ah ouais ba fait vraiment ceux qui vont bazo parmi ba grands artistes mais oui nga kutu ndena za na travail ba titre lokola yuna zangi maloba nzambe yuna ngai bandeko ngango to mobali ya sundolanga la bala oleka ko to sala yo ne plaisir vraiment plateau eza yo banza munyoso osenga yango to pesa yuyu yuyu c'est la chanson de Bella Bella kobo mote fongo nango papa Jomali est-ce que vous fongola ba mona ngo ona lobaka notindo ngana mesenite ngana lelie yuna zangi maloba ona lobaka notindo ngana mesenite ngana lelie ça c'est ma spécialité. Yuyu nazangi maloba nzambe. Ah ouais. Yuyu nazangi maloba o. Yuyu nangai bandeko. Sheri nanga nalingaka o yeye. Yuyu ngana leli yeye. Ngana leli yeye. Yuyu ngana leli yeye.
ngana lelie ngana lelie Sengi maloba pona lobanga motindo ngana mesenite ngana lelie pasina komona kotako pasina komona la coste pasina komona kao Zambeo pasina komona kama mobala sundolanga na bana e pasi ap sundolanga na bana o ngana lela nani o ngana lela bibi super week-end à la Coste. J'espère que vous passez un super week-end. Makasi yoka saxo moninga oye baka na kosembela nzambe fotobota oyo sufo Merci fort. Bravo pour vous. Merci, moi aussi je vous remercie. Bravo. Et ça, les monter donc nous sommes déplacés. Donc, la sortie que non, week-end à l'eau, tu n'as pas parlé. Baza bercé, le rôle on a bercé la émission à eux. Ah voilà, 24. Et puis, on a remercié, on a félicité. Vinanga Kaimbechi, Timba Pazolanda. Ayebi un vrai millionnaire, c'est lui. Bon, on a dédié chanson à Bauto BTU na Kaimbe Chetemba. Ouais, les boss. Et super week-end à vous. Super week-end à Lando Batibouka Motomoro trop bien, Viena Mazo Solo la bien. Vraiment Batunyo so bandimi balobi yo kaka vraiment extrême. Félicitations à Extrême. Bakangi déjà nenge obetaki double Vénus. Vie Josara Betis double Extrême. Ah ouais, félicitations à vie. Lobby déjà betaki vendredi plein à craquer. Ah bon? Et dimanche il y a lobby Torozala pe wana Berik Nembale Mamonaki ambiance ezalaki donc il y avait déjà et puis le 7 septembre anniversaire à Vie. Ouais, faut nazala, là-bas on a parité pour le 5 na voyager, mais il faut nazala. Et ça, les 7, ils sont voyagés les 5, donc vous pouvez se garder dans le téléphone, il n'y a pas de problème. Je dédie encore cette chanson à Jackie Ndekenya, caméra woman, il y a solo, oh vraiment, attends, Moutoumoro Azate, il y a Zalara, wana, pourquoi pas, caméraman, oh, le lo, le meeting, on appelle le lo la seconde, Jackie, souvent Zalara, Yemoko, la super week-end, le lo, Tomoni Pe, Alain, Mondolu, Yepa Yewana, donc ça allait bien. Eric Nembalemba, ndenge nazoloba tout à l'heure que ba naissance ya Babylone on a bino ba titre. Ah ouais. Siko lelo to qui sait que bien. Mais c'est que bien c'est idéologie. Naissance c'est bien. Aye ndenge ni. Bon, ya qui viva. Comme to kiti to chesko c'est que bien eti ah. Ah to kita sko we bu chana se. Siko, on se rappelait jour mon bon ndenge ma bête la coste tu vois ezana il faut quand même na bisayo. Puis ça mutu nanga solo la rappelle bien. Ah ouais ma soeur. Bana mora mikie ba ya ki jour wana pe kara awa balobi ah sœur c'est que bien te nani j'ai l'idée la coste azul on a biso chana senga bi bossa la promotion vient d'idée la coste c'est so za bino ya chena c'est bino bo chaliko te chana senga na bandongo le 2 ans demi chana c'est bandanga mamba tango ya poto la télé c'est la voiture tango so solo ba likolo bo bino chana c'est ne ba ngom droba ngo za masa nga pichu jim je le savais na braza il taba ya mama chana c'est faut chana c'est ngamo petit nga bondi babi vieux c'est bien maman na surtout que na zaki di bana mona monzo on t'a pensé que c'est bien c'était ba février année passée donc le retour ba une année une année 10 mois monzo tant toujours préparer plan de fallait ba na février bien non to beta générique comme on sait que bien ngana bengi nga mais yo ndeni to ba kumba générique c'est que bien ngana biti et comment il se to beta no qu'est-ce comment ya ndeni c'est que bien et comme Blaise aussi lango animation Tchabi logo nase c'est que bien et kangi opé te tant tout beta on sikoyo viva ma solo tout monde ba bando comprendre te pour na bisa ki bango ke allo chana se te na générique na baka avant le ba balola lolemo donc le baki avant le ba balola mon na ye bango wana fan mon ami
tala nenge kangi yo bon pas mutambu te pour moi la biso to aller de là na lobango mesala ba compagnie j'étais na rapport nani tenga mon ayebi na lobango na télé tout n'est pas à dire à la télé donc tant pas na comprendre na fandi na bité Jézabo donc Jézachana c'est bachena c'est bakitsa bi wa bachena c'est au mati bongo lobi na bongo c'est bien bachena ça pour bisi bongo c'est bien ezande ni tshana c'est le monde le koso na me tongando lobi a kosilikate tshana c'est tongolo lobi za nini tongezaki animation à Blaise ya Blaise nde to benga c'est bon alors Didier Lacoste OK na njili nini le kaki avant de tu as pas image parce que la télé c'est des images ouais bah tu as image les gars bien bah des images mais loba quand même yo nini ngana sur la temps loba te donc comment tu que la image les gars ngaba panique ngana on sala donc bato bandi bato ça na bandi ba mona ki donc so zo lobi Didier Lacoste mabe quoi faut tika batunde ba loba bata la image ba chiché ba njili ba OK Eric et puis deux autres c'est pas Cyril qui en image na Apocalypse 22 dimanche prochain njili c'est pas grave tozo gelango to lobela Cyril Kena ouais tozo lobela Eric Malemba en image Didier Lacoste en njili c'est bien. Ata ba distance ba kilomètre monter mais ça n'a pas facilité ya goma
C'est que bien. C'est que bien. C'est que diambo. SK. C'est que diambo. C'est que bien, c'est que diambo. C'est que diambo, on a bombe. Il y a Batbalbara qui s'il vous plaît. Ah, c'est que diambo. Voilà, donc c'est que bien, c'est que diambo. C'est que Lacoste. Mais Batbatindi, SMS, n'a pas de baba inina yo, to nengeni. Nga pomade. Nga za pomomte. Na loba SMS en automatique. Loba na za pomomte nga za sala. Pour permettre na loba. Ah mais loba na oti. Nga sala a pomomte. Lacoste ba image tout kolanda. O chela ngombanga te. Ndenge mo nga chela mbanga te. Babio ponezaki na on est ezango public et mbembe ba yaki pona mutu bana galisi. C'est pas ça, on ezaki place mususu. Mama ba loba pamba. Nga pe autant to utaki de ya faire ici après na yoana. Mais nga na ko loba te ke nga na beta te pona batu. Non, c'est pas ça. Si que lo monga na lingara nze moko ya Didier. Didier Ah mais ouais, nga si c'est là solo ba play on a pour moi na ouais olongola on se comme Didier comment rasuka Didier comment mona nani siko wala zuluka polémique ouais c'est polémique c'est ton vieux na binga mais ça c'est mbakala na ko bana wemba chaque jour te bibi le bana likamba plein l'accès sous l'accès sous mais tu sais sous Fikine batala sous non excuse-moi il y a une chose partout la Costa Leki ils ont la plaine disais ce que vous voyez que na mokili to ça toujours dans bateau balinga biso na bateau balinga biso ah faut comprendre. Alors, si je t'ai posé la question de demander si je pourrais lire le message, n'a pas permission. Non, parce que pour moi, c'était un mauvais message pour toi. Non, c'est pas bon. C'est pas un mauvais message. Et c'est pas grave. Non, normal, non. Excuse-moi. On a pas critiquer pour que nous ça fort. T'es fort, t'es pas pour battre ma bonne attendre public et ça jette tes amis pas t'es un peu bon pour battre baleki. Alors pour la bateau nyoso balingara Didier Lacoste était na CPD pour bozo landaye na super weekend. Mais faut et bateau pe balingara bibi kapingate na CPD parce que boza paraté boza la toujours super weekend. On a beau corriger ba place oyo. Faut tout na petit super weekend na bozo. Non ça là au monde tu yo bien qu'on dit ngaba ki bilan. Ngaba bilan. Ngaba ngo restitution. Restitution. Donc silité sur tel liba l'accès ça sur na 10 places. Tozonga Didier Lacoste réel a mouné na zona Eric Malemba. Na ba susu na ba petite ndeko na yo quoi petite sœur na Yasmine na ba biloko na tout. Après ba so ba chango ba lobeza matanga. Pour na ebi ali kambo lobi na yo ka yango déjà. Oyo ka yango hein. Donc mais tu vas expliquer bango bela. Pour na linka te to sela ngo polémique. Tu n'as expliquer bango po na linga ne bongo. Nazbani pe pour la monio sala lelo bien atindeli SMS félicitations. Alors tout ça parmi bateau ba encourager à Moussala et Didier Lacoste et na Brazzaville bateau nyoso bazolanda biso. Mais bibi. Junior Val bazolanda biso. Obi ke tisiko ata ba fit yango bazana so ba Hollanda. Tisiko na mutu mota beti double Venus. Na ba age na biso wani. Double Venus. Ndi tokela ba. Bon ya ka TP hein parce na bango ceux qui va aussi. Na SMS mais yo solo na bango ke. Na Didier Lacoste. Le 21 décembre. Je vais bercer ton week-end s'il te plaît. Tu peux me permettre? Vas-y, ma soeur. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de bercer le week-end de Didier Lacoste sur ces plateaux de Super Weekend. Super Weekend à bateau nyoso balingara Bibi Kapinga. Super Weekend. Banze mo nyoso yemba miawa ba amba ba yuyu o nyoso yemba miawa tozo bercer Super Weekend. Tozo dédié yango mon grand frère Crispin Amissi. Vraiment ça fan ya ba ancien succès. Super week-end à toi. Super week-end na Doudou Adoula, mon vieux Yepazolanda. Vraiment super week-end na yo, super week-end na téléspectateurs nyoso voilà. Super week-end acoustique aujourd'hui. Donc na super week-end na si je peux. Oui, je te. Ouais, super week-end na Mali Mouma, t'as grand père de DJ Radi Pazolanda, DJ Michel. Donc super week-end Eric Mandala. Super week-end na Kaimbe Chitemba et puis na Bosente Eric Nemalemba. Donc super week-end na Bino tout et les capés bien les autres mais toutefois le 21 tombé dans le stade du 20 mai. Il y a quand on a mon plan. Pour les autres camarades mamine les. Mais tant le double Venise boba que tonda te mais image on c'est bon Didier Lacoste dès que ça que tozo bercer toujours week-end na yo na lingi to sinika na lingi vraiment c'est parce que tenue de jeu na ngolo na sentir ko senta ki keza super week-end. Ah mais ouais. C'est pas pour yo comprendre rager yango. Alors na lingi to kende na Éminence. Éminence hein. Éminence. Alors bini
Célie à Zozo. Et là, on appelle. Voilà, tout ça dans Célie à Zozo. Célie ou bien chérie? Eza chérie à Zozo, mais le roi, il y a bien mélomane, ba musicien. Bolingi bolia mémoire ya ba mélomane, belingo so Célie à Zozo. Célie. Allez, toi de Marina Célie à Zozo. Célie à Zozo, chanté par Taboulay. Célie nanga Zozo. Ah, c'était ça. Oyebaka Célie à Zozo. Omikebisa nyonso yokosala na ngai. Ebongi malamu diere na bolingwa bomwana. Zuwa pekanda te na mitema. Yo se bolingo. Etabise matala na biso yokoloba. Nayeba tantina te. Mama alobaki bolingo yanga na Célie Zozo. Tasala na bijou Aziza. Bangonde batemwe ya libala na biso. Matumoni oyo eloko nga nalingaka te. Sango etaboli bato bayebi olingi kolimwanga. Monyokoli oyo lisumu ya Satana. Tala na nsima Célie à Zozo. Odebisi alonse na biso mwana yo Célie nanga Zozo. Oyebaka Célie à Zozo. Omikebisa nyonso yokosala na ngai. Ebongi malamu diere na bolingwa bomwana. Zuwa pekanda te na mitema. Yo se bolingo. Etabise makala na miso yokoloba. Nayeba tatina te. Mama alobaki bolingo yanga na Célie Zozo. Tasala na bijou Aziza. Bangonde batemwe ya libala na biso. Matumoni oyo eloko nga nalingaka te. Sango etamboli bato bayebi olingi kolimwanga. Kaimbe c'était les boss. Monyokoli oyo lisumu ya Satana. Tala na nsima Célie à Zozo. Super week-end, monsieur Mike, super week-end, monsieur Joe, Mali. Et la course, j'espère que vous avez passé un super week-end. Ouais, sûr. Juste que très ravi. Vraiment l'écolo, c'est bon. C'est bien. Alors, moi, je souhaite cette belle chanson, Célie Zozo, Célie à Zozo, na Dio Zola, na Trésor Zola, na Dio na Salon Créatissimo depuis Bon Marché. Et super week-end à toi Florian Kyodo Massamba. Et super week-end na yo Starcell Changère Oya Solo. Vraiment, na président na Bino Chico Tumba. Na les châteaux bino nyonso vraiment na super week-end na bino pour na bolingara super week-end yango na souhaité bino yango. Alors Didier Lacoste comme koko na suka ya super week-end. Déjà ndenge nini au se sentir week-end est-ce que ça va bien bien mais ça va bien quand on moni dans le lot tout ça na concert na Fikine na espace Zozo ba balinganga po biso ndem tokangi mboka biso tozo binta danse moka yungula. So moi lingalo bakangi mboka ba linga ngote ngamba kangi mboka ba linga ngote wapi elo na lo bana tourna ngote vérité abeli kelema ça m'engage que toi hein Didier Lacoste te ngam na récupérer mboka ka yungula danse mo na succès mikolo ngai mais Didier Lacoste na tuna pourquoi ça là ba 10 titres ba 20 titres ndenge na tuna ki tout à l'heure est-ce que vous trouvez que moi 2 chansons pe ro kanga no pe mboka bon ngai peut-être nga nazaka na ndamu nga 10 tuna ba 3 sala ba 20 mais ngam ke na tuna net na 10 wana to ko bando kita te ya conseil na opesa bon ce qu'il faut la moyenne dès to beta musique 2 chansons par exemple ouais bibi je te comprends dès to beta musique wana on vit que de ça
tu maman tout monde libéré oya ko cette promotion ici au Congo ça ne paye pas souvent ça rend les tobeta wana comme on dit ne pas va venir sur mon mato de ça va bien mais bon mon ndenge faute pour mission va vivre na mambo ndenge technicien bon ndenge va vivre c'est ça et message ni surtout trop bombe là kinoa lelo bazola ba ya on a ngai lelo na fiki donc c'est le cas c'est le plus sollicité na 2 mois tobeti 34 donc to banda robeta jeudi vendredi samedi dimanche donc Zolembate aujourd'hui à ce qu'Eric Nembalemba lelo ça va pour na yo donc vraiment ma solo nyonso ça va d'idée la course à beti pendant 34 jours et beti 34 fois non donc ça fait 34 jours c'est bon on est dans mon pamba na bandeka musala na wana mpamba vraiment ya kala kutu yo molobi donc super weekend na yo Ferregola atindi SMS yé pas Zolanda biso vraiment merci beaucoup espérons que demain ou après demain on va l'appeler les nôtres na super weekend acoustique yo ye na yo ye marano pe makasi didé la cause net lolo e pas marane makasi mais lelo to bombi ko yemba na to bité ba sala et plaisir et ça li ndenge nini ouais ça linga bien pour ba vie na biso nde ba osala musala wana biso landa bango soki ba kulutu baza ko yembela biso banze mbona zo sala biso bien pour na ba mélodie quoi c'est que bien mais c'est que bien attention c'est que bien venez ça c'est que bien le fait c'est le fait donc à chaque cas na terrain muto ninga na zate disque kangi mboka zande c'est que bien Didier Lacoste ezo bien samokili merci na ndenge voilà non linga to chité na nzembo oyo na ebité Eric Nembalemba ozo permettre to chité na nzembo oyo to tozana no mwa mukie. Si je savais comme ça, je dédie cette chanson na les mangaïté vraiment vieux lando bati buka zo solo la bien, c'est vraiment un bon vieux à solo la bien. La PC mbote na mettre 8 jours, on va faire dans un secteur et Gérard Pichou na bi que vraiment vous a toujours on a pour soutenir Super Weekend votre émission préférée et une belle grande émission encore de la République démocratique du Congo, une émission très innovante ya rolobela kutu ezate. Alors toshite na nzembu oyo si je savais comme ça nalinga ke et je te le dédie Didier Lacoste. Ouais merci. Je le dédie aussi à mon amour, my happiness. Super Weekend à toi. Saxongo. Si je savais comme ça, nalingaki kokamata nanga ba distance tala nzoto nanga ekomi konyokwama ana kobela yoko kipete. Si je savais comme ça ya Lutumba. Si je savais comme ça, nalingaki kolinga yo na moda réserve soki na yebaki boye nde yo sakani na molimo na ngai te. Kaimbusikumba. Mindondo ebandaki beya mokolo ya shedi olamisaki nga na mpongi ye otunaki nga likambo nayebi te sheri ofashe utobimaki kutu wana beya nabimi mpo nalanda yo nzela ya butu nakobanga nakomitina matete na nigoshe edo amoni yo te nazongi nakolela likambo tebeya décision yozwi ngai na mpasi mokolo ezali yo koluka ngai ekozala trop tard ngai nasi na bosana yo mokili ngai nayaka nzambe apesinga nyonso nasengaki yo akimelinga kaka se yo nazali malheureuse loboko na litama nasakana kate osele o loboko na litama mama merci beaucoup Papa Joe bomoni ambiance ngo ndenge za ko se passer tosilisi kutu me bato bazosenga banzembo mosusu basengi neti bakelia basengi baafrika mokili e mokili mobimba donc bazosenga bazocontinue kosenga alors naosenga botelema bozwa pour ça na rapport na la présentation bato bamona vraiment bato bapesi biso ambiance lelo
bakubwa oh bapesi biso ambiance pas pour ça na non pas facile que doit pas pour ça na vraiment ambiance ezalaki au rendez-vous ndenge toujours au week-end ezalaki au rendez-vous alors nzembo yo yasi je savais comme ça je le dédie na maître bazotu na maître Michel Nsungu gagna combien de procès nazo bisa bango gagna 10 bazoboy. Et ça, pas problème, Babi. Maître Nanga, c'est un jeune maître, a gagné déjà 10 procès. Mais Bazo Boya, bon, soit. Je l'ai dédié à Maître Sungu et na directeur Nanga Taki Kalombo, Super Weekend na Yopé, Super Weekend na les DG Clément Nzaou, honorable, qui se respecte, Super Weekend na Yo. Alors, on a passé nos paroles. Tout le monde Bazo Landa peut-être, Bazo na Posaba, Kozoba Contact. Baya oyi banga bino ndete. Parole ya mwana na pesibina. Bon, biso toi artiste et musicien. Bah biso va comprendre raté ba tuna même pas ça banani, ce sont de griots mais ce sont des artistes musiciens. Oui, ba artiste né si ba Didier Lacoste. Et ça dépend na ba Didier Lacoste baza na ba Congo oboye. Bon pe ba Congo ba pe ba kangaka. Normalement la pesi na kati Papa Jomali malobate. Ba biloko ya griot est très nécessaire. Normalement, le ministère de la culture, il ne faut pas valoriser. Si vous avez dit que les musiciens, les formes, les crédits, donc on a la valeur de griot. Vraiment, on a la zalaka. Et pas dans les sous-sous-sous-sous-sous et logo na yembi wana mbonda wana kayungula. Nazo pas venir bango ba griot. Mais c'est un mot peut-être pour un super week-end de passer la vie ensemble. Bon, parce que tu peux déjà rendez-vous, c'est déjà samedi, toujours à 15h. Donc passer du super week-end avec les téléspectateurs, on a un répertoire au Bombi, au Bimisango week-end. Tu peux dire un mot? Bon, moi le bégo zangate quand même, tout c'est pas une émission Kitoko. Merci. Au Bana Congo, Bana Kitasa sur parole en des fois alors il y a moi tout senga continuer na ngozala toujours ensemble na bino bien sûr so bino tiki biso to continuer so bozana besoin na biso bomoni ka mama bibi nenga za na on préférer le loto dicter non numéro parce que ça va patron musu bazana ba besoin na bino avant dîner na piscine yozo beteleka donc on peut ça numéro na numéro na ngeza 082 22 60 244 082 22 60 244. Ok, donc bateau nyonso vraiment vous sepeli na Papa Jomali akanga bandal mobimba na otanga nga komba place te mais akanga bandal mobimba ba baebi et monsieur Mike sur ko bakisali comme moko non ngape na ki bakisana ko ba remercier bino nyonso na kati ya émission bo biso to sepeli na ngo poza occasion ya liboso to kutana spécifique c'est mon mingi et beaucoup fait ça tambote na madame te vraiment parce que madame super week-end pour pas faire mbote. Super week-end à madame. Bon, super week-end. Après, si mbote na madame Nanga Mankia. Ok. Et Papa Jomali. Oui, na pesi mbote na madame Nanga Mama Bati, na moi Nanga Sephora, Petit Moïse bangonyo sonandako. Merci. So déjà bien. Merci beaucoup. Na sepeli alors Didier Lacoste un mot de la fin pour aujourd'hui. Donc moi je veux vous remercier. Donc je vous remercie. Donc en beauté, merci. Tous les émissions l'équipe bien. Et puis j'en profite pour dire que le vendredi prochain je serai na kermesse Cité Salonga. Donc aujourd'hui ici à la Fikine, et donc je vous remercie. Et puis na Pesimbote, na Kaimbichitimba, Eric Mandala, Cyril Kina, DJ Radi, DJ Michel, donc le Moali Mouma, maintenant toi staff nanga bureau nanga donc. Merci mes beaucoup. Enfants, bazan en vacances, qui donc Ephraim Babissou. Donc à tout le monde qui nous ont suivis. Je vous remercie. Moi, je vous dis, le 21, donc, invitation déjà pour Nabiso. Nous allons à la stade du 20 mai. Okay. Donc tout est déjà réglé. Je crois dans 2 semaines avant mon papa. Merci. Alors, moi, je signale, je dis merci à Didier Lacoste. Merci beaucoup pour notre rendez-vous respecter les lots. Et merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Merci beaucoup. Au moins plus ou moins 10 concerts. Merci beaucoup. Donc, il y a une restitution. Tout ça, les restitutions à Didier Lacoste. Donc, moi, merci beaucoup pour l'image. Je me mets là exclusivité na Kin 24. Toujours exclusivité. Didier Lacoste, na chaîne Nyonso, na passé le message. Merci. Alors, merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette belle et grande émission de la Radio démocratique du Congo. Bibi Kapinga vous signale que demain déjà Torozalana Zaiko na extrême vraiment bino nyonso batu bolingara Zaiko langa Torozalana bino déjà lobin extrêmement campagne super week-end na bino nyonso batu bolingara
zaikola ngalanga tokozala lobby na extrêmement campagne super weekend na lando bati buka moto moro plus que bien super weekend na bato nyoso balinga ranga na bao balinga ranga te mai épinesse super weekend à toi Jackie Ndekenya vraiment merci beaucoup caméra woman ozalaka toujours wana pona ko soutenir ngande kona yo super weekend na Alain Mondolu super weekend na Alain Mondolu super weekend na Eric Nembalemba super weekend na bato nyonso balingara Didier Lacoste o balandier et sali bien toko silisa na ba image ya Didier Lacoste na Fikine et toko kita toko tikela bino plateau mukie bolanda ba image ya Didier Lacoste na Fikine. Alors quant à moi la bellissime de la presse congolaise na pesi bino to chité na nzembo moko boye anga nazo bima bino botikali nango titozo kende. Alors vous étiez nombreux pour suivre cette belle grande émission. Restez branchés pour la suite de programme. Na Kin 24, chaîne réseau reflété, vraiment marmion sur Kinshasa, il y a bien à suivre. Rendez-vous déjà ce samedi à 15h. À suivre. Voilà. Général Dance Tala Denge no bete